Mbote na bino bandeko ezawa bino mama Henriette Kilungu Shembo TV o asalaka émission ya Ezu please to lambaka tokotaka na masolo ya vrai histoire ezoleka po epesa biso pe mayele tokotaka pe na makambo ya mboka nouveauté nini ezali na mboka pe na Australie ska tofandi fote baka nouvelle nini ezali na kati ya mboka na Congo pe ska toutaka il faut te papier ma soloni ezana katia Congo na politique na bana bazana po bana poto bana Congo nyonso bandengo lisolo pasi pe mawa na zolo bena boni na réseaux sociaux makambo ezole kabaya mwasi baya mobile tozo kende wapi yango nzoto ya biso basi ekomi na ngaka eloko moko ya pamba Nanzoto a moi soni babotaka mobali babotaka mwasi eloko a valeur tale eloko ezoreni na kata réseaux sociaux héritier wata musicien na banzi mokili moma balobeli yango mutu nyonso saka journaliste na YouTube abetaka masolo azali kobetela ngo te po eza toza basi fotolo belango héritier wata c'est quoi basi nini kaka ye mwa sangwana ba plante ya rose soki pepo soki ntokobenga couleur nini soko saka na poto za olobiki oza mwasi ya mutu babala yo soki pa honorable nani yango to ebite po ba honorable e koma ya moderne kati ya mboka mutu nyonso honorable oyebiki abala yo abali yo asungaka yo atambusa yo bamboka oboti ne bana soki pe asolo pe lukuta toyebi te eloko nini etindaki koningana na héritier wata tala ndenge héritier wata atiaki mwasi botala na kati ya video wana ezopesa pasi pe maloko envoûtement mwasi aza likolo héritier azoyebisi ke na kolache yo ata mukolo moko te. Qu'est-ce que ça veut dire? Pana bashi tokeba. Est-ce que ba parole wana kolache tang bazalaka bango moko baya mwasi baya mobali? Héritier watayebisa ke na kolache ote. Botala kati ya video wana bien baya mwasi botala misu héritier. Ndenga aza ko fixe mwasi wana. Peye moko héritier watande baz tana kati ya acte eloko ndengwana omona mobali aza ko filmer ata yo moko ya mwasi yondo ozalaki ao eloko nini epekisaki te ozwa telefone no obwaka pembeni envoûtement mwasi azolinga pe kota video te mobali azoloba tala video ye héritier wata asba ke na kolache yo to kolache mwana batu na nini te nzota mwasi ekomi pamba héritier wata ote pa mwasi mobali ndaba mobali papa na mama basangana nde babimisa o babota yo mwasi nde abimisa ko topesa elokumu respect na ba mama tangu yo oza kopanza ndenge wana ozolakisa nzoto ya mwasi ozolakisa pe nzoto ya mama nzoto bandeko no abasi il paraît ngala banda kolingaka héritier po bandaki koyemba nalingaka ndenga yemba katanka na moni story na ye wana sali eza pour la première fois te mususu na mona te mena yoka lisolo wa ke héritier bwe bafingaka yo nani yo moko bonzoto na yo ndenge ezali héritier omiyokela mawa te oke kozwa lisusu oyo il paroza na mwana 16 ans na mwasi soki po bala mwasi na mama mwana 16 ans toyebi te mwana na 16 ans zali asa yebi makambo ya mokili tala lelo na mbula lelo bana so komeka telefone epiaka telefone tali ko considérer na mwana no ya mwasa kino mona makambo na komona ngo po 16 ans asa komi fi baninga na ye pe ya 16 ans baninga na ye pe ya 18 ans bana quartier ska bafenda mama na bango ba mama quartier bakoseka mwana kaka mbilinga tala ndeko kotia love no yo moko na kati ya congélateur couré katani omone couré kateneli yo bolingo ekufi osambwe
Ezate okowanga na papa oyo ezalaka bamisu bakoseli bakoselaki ngai bazwaki nga batie boy oyo yo moko penza héritier Watanabe oyo babengi yo moto na tembe yango yo na nani ofandi penza ozofilme obi okolashe te otie miso na lokola tala lokola lio botala ndenge nazobimisa ngo na linete botala mutu nyonso atalaki video na baya mwasi baya mobali soko otalaki yango ya koleka zongela. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Balingwa mon ebso basi bozongela parti wana héritier azotala mwana mwasi wana botala ndenga azoloba tanga azobaki na kolashe yo te botala ndenga asali misu okomo elongi na ye te pena zoyo kasango azobimisaka la mingi te nzembo na un mois ekosa ba condition moko bapesaki ye ami publier ndenge wana po azwa succès baya mwasi bokoka ndenge nzembo ne kozwa succès biso pe basi tozaka mayele oza mwasi ya motolobi honorable soki de communication soki de songi héritier wana okosutukela ye nini okosutuka ye pourquoi yo mutu oza mwasi ya honorable opesi ye so na ba honorable de songi de honorable de mafinga honorable de communication honorable de quoi opesi balinga na ye soni papa bana bimisio na Congo azoke na pota inongo za beauté mwasi kitoko mais beauté so esili ba papa toke bana na ba telefone oyo makambo mingi ezo salema mobalo alingi yo akoki kosala makambo wana te soki wata na lingaka kosala jamais likambo ndenge wana bilinga lâche je ne te lâcherai soki je ne te lâcherai na banda ko ba je ne te lâcherai jamais o lâcher te ponani otie wapi tala ndenga bimisaki ngana azoba kaka baya mwasi po tozwa mayele ke mutu wana za mutu mabe bozonga na video wana botala ndenge héritier tango azoyebisa mwasi wana tala video na kolashe te botala elongi ya héritier ndenge ezalaki lokola nyama moko lokola azwa voûté mutu moko elongi changer moko yango pe akataka ba mandevu na ete ye akataka eloba marido akataka yango na tango a concert donc c'est une décision moko bino pilo koni bozo kwela ka ba musicien ngo eloko moko pete bino kanisi ba musicien wana bakotika basi na bango ndako azwa bala yo jamais mobali moko soka aza marié azyo makangu jamais kotika mwasi na ndako alinga yo atika mama bala na ye tozwa mayele bana basi biso ba mama nzota bo mwasi ebebi na réseaux sociaux est-ce que bomona ka mibali ya mibala park ka journaliste moko nde tomonaka mingi ezala kaka ya basi bomona ka mibali tozwa mayele te pona nini bandeko est-ce que bomona ka penza toza na kati ya mboko ba toza ba congolais boza partout surtout en Europe là-bas est-ce que bomona ka ba camerounaise bazaka na poto te bato à Côte d'Ivoire bazaka na poto te ba Tanzanie bazaka na poto te bato à Kenya ba Ougandais bazaka na poto te pourquoi tout le monde a kamitakala ba maman na bango na télévision te kaka biso ba congolais poto la sacrifice ne banane ke biso ba congolais toleki to sili valeur likolo nzala yo mo sona kuto zakina nzala te po tu dis que mon mari ce qui ton mari là aza honorable okufaki na nzala te eloko nyo kimela ke pa héritier po yo yibaka mbonga to mari opesaka nde héritier ko pesoni héritier aza bulwa yo na banza sasa basi nyonso banda ko sala kana ya sala bango musala wana po soko okomi na étape kozwaka mwasi ya mutu ya batu yebaka sérieux eleke pa héritier basi nyonso banda ko tshaka makele fiaka toko héritier sasaka po eza comportement na ye abe alinga ko beta na basi ya bato kozwa basi ya bato ete ya biso eza son héritier za musicien outi pa wera musicien munene depuis obima kaka yondi bakangaka po bakangaka sakara te bazwa ka sakara na video te bazwa ka ba misusu wana te soki ba miele soki ba nani kaka yo ozo pesa wera son tata na yo soni e ozo seka ozo pesa koto ute na wenge muzika soni.
power aso na tangisaka bino te makambo ndengo wana bokeba eloko nayebi te eloko nini yo mwasa kongo nani Naomi nani la vida soki nani tala kitoko ndenge bebisango na mai yonde koloba te ke Héritier kangaki na makasi tokende boye tozonga boye po yo zalaki na makasi wana possibilité nyonso akozwa telefone wana Héritier obwaka ngo pembeni a filmer yo te mais tanga zo filmer yo zo mona to ba osepelaki nango ezalaki pamba te baya mwasi naza mingi ta koloba ndeka mokili lobela ngo pe la bana Australie boye bake toka basango to pesa bana Australie pe ba nouveauté bana ata Australie te ba misusu pe ba yoka kite na banze panza ni réseaux sociaux mobimba yango de komi bilei e komi loso na madesu loso na soso e komi nguba yisola Héritier oko récupérer mo kolonini réputation ke bois moi so na elongi no mobimba ozaki na pouvoir wana ko bamba téléphone na se donc tu as aimé olinga ki yango ndo moni pe bibi na réseaux sociaux ozwa mayele te yo moi si kitoko lokola yo basi réseaux sociaux les ki makasi ozwa mobali mo na Facebook alingi otindelanga otindi ya tinda kaya ye tozoka mayele ti depuis kala kaka biso debima ya biso basi nezaka na réseaux sociaux po to mona ka mbele ba congolais na réseaux sociaux tozwa pe mayele ko depuis ni bilo makamba basi makalibanda ya bangwe bimakate bozoka mayele wana te mobala alingi na Facebook je t'aime je t'adore tindelanga photo po kangi vidéo motindi ya tindela kiyo tout bosenga ka pe bango batindela ka bino pe botiango na réseaux sociaux pour tomoni passe biso a congolais biso na biso tozomi bebisa tozomi ridiculiser Héritier et loko naza koloba Héritier sali soni papa na banda ko linga ta musique normal banda ko kango biringa mais na baya yango na inyo to poza mutunza mbakela na baya yango mbala moko po ezayo moko zo mi filmer obaluse longi miss lokola soki ngubu obla selon le colo olingo mena mwana batu ok si you buy boko takota toza la mayele ba mama congolaise toza la mayele ba na biso ba congolaise bokeba na ba bazolinga bino ba réseaux sociaux tindela ngai photo sala boye ozana ye a partir de la mayele bino ba musicien bozo kolinga ba na biso na ba poto ba yaka kotanga botika mo bazemi bino batu bozo okate bozo konne kuju kolinga ba musicien soko omoni ata musicien tam kunso alingi yo bokena bino na makambo na bino wana bonsoir à ma téléphone à billet c'est papa mais ça téléphone bo tiango na frigo pour bazo sambu sakabino mabe tango bo sina bo silisi bo kena frigo bozo ba téléphone à bino ok see you bye boko to bo mi abonné pas arrête Kilumbu Shembo TV eza masola mboka biso peto za la droit koloba ko betela eza songi news ok see you bye boko to bo mi abonné chemer arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza wa Héritier na ko lâcher yote mawa